Bonjour, bon dia, bienvenue sur votre émission, très chers téléspectateurs au Boza Dispo. Naba moyen nyonso bozola ndela biso na pesi bino nyonso mbote brigade Angola, brigade todo mundo. Bon dia, boa tarde na ba fanatique nyonso. Donc bangolais, Angola na bangolais babi awa biso aki enoche. Vraiment un grand merci na bino nyonso bozo soutenir biso nde bozo s'abonner, bozo aimer, bozo partager émission na bino ya Toko ya Guboé awa biso na prendre charge ya marambutu quoi. C'est du kilo. Tant baloba gatanza balinga la salité té. Donc eza pour tous KBCB sans en envie. Merci pour l'habillement mon habilleur tous KBCB hein. Na kutanaki na je t'aime Kaninda l'autre fois. Aibisinga ote Miss Gail ba osokola. Atini bangata ba sokoli. Voilà tanini. Ote ba ko depuis na mabe balati. Bata balati ba okene wapi. Nesika okene zate. Ata ba se sika okende. Bon zana banani. Peso ba bani na batu. Ba Mélanini. Merci président JTM Kaninda, je vous salue là où vous êtes. Merci la bande réunion sur bossa ba cop na bango bien. Merci l'équipe technique nanga. Na bipé merci dans les très hauts. Jésus le Tout-Puissant de nous avoir sélectionnés parmi les vivants. Voilà, Nazana Palanka, pour Abisso, platé, bando déplacé, à chaque fois pour Fona Okoluka, Batunion so Oyo, Baran actualité, Bazan Tansiko. Donc, cette fois-ci, je reçois pour vous l'artiste comédien, non, bébé star, douleur à Bayaya. Abisa président, a tout, on a pu faire le Bamakam, Nanga pour et Simbati. Qui n'a pas tous avec éclaircissement. Donc, Nazo Yambaye déjà avant que artiste nanga akoma poussa na plateau, j'aimerais profiter de cette occasion. Il y a opesa moi bambote na Charlie Luboya, grand prêtre la pespe bambote nanga na Chims Sonangol, Chims Vita Sonangol, hein Sonangol soriza Sonangol parce que Chims Vita Sonangol azawana na pespe bambote nanga na Charlie Luboya, na pespe bambote na ingénieur Innocent Mafuta Moto Pamba. Mbote lisusu na ya Roby Visor et à mon grand frère aussi Madimba qui me suit en direct à Congolaise, les procureurs Malik Bala. Vous qui vous avez besoin de faire de publicité, promotion, il y a ma maison Nabino, vous hésitez parce que ici c'est la télé, Miss Gail Télévision, qualité à bien, publicité à maison nayo, publicité, il y a activité moi quelqu'un aux autres salles, il y a agence nayo, vous hésitez à communication na équipe Nabiso, na chaîne Nabiso Miss Gail Télévision. Vous appelez à mariage, vous en avez matanga reportage, il y a activité tout, pour bien Nabiso, pour qualité, il y a bien, il y a Moussala, il y a Kitoko. Merci pour la confiance. Il y a Miss Gail Télévision, l'ingénieur Steve Vivita pour la qualité, la cadrage, il y a Missano, il y a bien. Bien. Aza déjà que s'approcher, a commis déjà Pembeni. Elle s'appelle Princesse La Star. Na bien ça qui est poto sur le nom Makambo à Boulot Nabiso. Il y a aussi les formateurs de boss Yannick Konkai qui nous suit et meilleur déclarant à Luanda Ndenge Angola Bandimi. Hein, Pablo Kini, merci mauvais pour les conseils. Merci aussi à mon grand frère Edo Mouzamba, les touchables Mozambio. Bon, bien, à Poussani déjà, à Komi déjà. Tobeta Betara Mobakati, princesse, douleur à Bayaya. Allez, Baya, kaka. Ça va? Oui, ça va. Bien habillé. Merci. Rebecca Mamba TV en Saliboué. Ah, Maramba TV. On va soigner. Oh, il y a solo. On va soigner. Ah, tu vas, non, pardon. On est quand la TV, on est quand la radio. Bah, comme ça, TV radio. Oui, pour moi, on est quand la radio, et puis que mon anénga, t'es ça normal, t'es allé qui n'a li papa. Pour vendre des mteloba. Eh, mon asukazara mon TV. Oh, mon asukandeli. La manane lobi qui a cette douleur à Bayaya. Ya solo. Bah, vinao. Très kitoko, quand on mona. Otamono bien. Otamono bien. Bon, tu fais un casse. Neni mamango. Ok bien. Ok bien. Bato baota la yo, bayo princesse Azanan. Princesse Aza actrice comédienne. Autre part, ça peut chroniqueuse. Ok. Oui, malgré mes couleurs, ça la tête. Mais Azania Sumbali. Bien. Donc, lingala nous okota ba français, okota moi ba portugais. Lingia omo pe lingala les ana moi mabaku, tout sur la langue ni. Princesse Achumulanga.
Ok. Princesse aza chungulanga soki nga la princesse côté portugais to côté français soki ndeni il faut comprendre que princesse aza chungulanga. Soki o préféré omema nga na portugais ezamien soki omoni ke portugais oza mokuse Aqui temos tudo. Aqui temos tudo. Por mim não importa. O mais importante é que faça me pergunta para que eu possa responder. Yeah. Pona boulot na yo ndo koma douleur ya bayaya. Oui, pona boulot. Wana pona yo mo ndo boulot so ye place mo boya bayaya bazara mal à l'aise. Eza pona ngate. To sola. Et arrivant en ndeni okoma douleur ya bayaya. Le bon aye moko mama de mon même nda benga nga pisa nga pe mutu tetie mama étoile Yolandi Kingombe. Bambote no ebele maman princesse bébé star douleur bayaya parce que et arrivaka na epite soki yo de salamela yo na musano nde ozaboye omoni mwana moka mukie aza na moins de 20 ans. OK. Azosala bulone kitoko azozwa bapele bato bobenga ye yo osala wa yo ozongisa boye osala boye e moko mpe abiema na ye bato baofélicité esala motema mpasi te nga so esala nga motema mpasi. kotala ke mwana wana akomi na succès koleka yo akoti sika na makambo yango ase retrouve mpe akomi na bayaya oyo bayoka motema mpasi nde yo soza douleur na bango. Oui. Ah ok. Parce que ce princesse là ta bien. Ndetsa sa musana est bien. Nga no beta maboko. Malheureusement na Luanda babeta maboko te. Na Luanda babeta maboko te. Osali ngana ebi que ezaka bien mutu mwa sali lo moko eza bien o féliciter. Voilà. Osali pe critique parce que critique de kolisa biso. Tant dans l'équipe là souvent buena jouer net au joueur que non, na jouer la peur ou tristesse. Oui. Là c'est sengé peut-être na bimsama et miso pendant 5 minutes na bimission pendant 2 minutes. Muto ayebi ozak aza ancien toi maestro na monde yango. Voilà. Oya te princesse. Félicitations parce que on jouait bien. OK. On jouait bien. Mais place wana fallait popper ça mkongo. OK. To place wana il fallait pas otombola liboko po moto soka zolela azaka na tendance ya okitana se voix na ezaka se babilo mwa bon. OK. Princesse na prochainement ayebi ke tango linga asalelo moto a jouer film mo ya mawali susu. Ayebi ke non la grande moto boya esenga ke non princesse solingo ça linga reproche quelque part. Oui. Na bongisa. Ça bon. Princesse obandi théâtre na yo na groupe nini? Parce qu'on aimerait savoir, moi, parcours na yo na mukuse. Princesse abandi théâtre na groupe T, abandi théâtre na école. L'école, OK. Wow. Ils ont dit dans les étoiles T? Dans les étoiles T. OK. Princesse abandi théâtre P na bien na ba groupe batamangala T. OK. Abandi na portugais na école 2012 wana na 6e primaire parce que nga na école na Luanda. Ah bon? École na Luanda na tanga na 6e classe na ngani so. Dès la bande qui en école après 2014 na s'est intégré dans groupe moko ezalaki comme tel té. OK. Moi j'ai na posa visibilité, j'ai na posa ya boulot, na posa na bima quoi. OK. Na bima na zoapé connaissance na makambo ndezalaka. Na posa ya connaissance ya art. En 2016 na ba fin na solaka na ndeko moko ya groupe PPK Kariana. OK. Yebana libanda ya groupe. OK. Yebana libanda ya groupe. Yende mtasalaki ke na kutana mama étoile. Na sola na ye après londe na kutana groupe. Mais mtaliboso ya mbanga na les étoiles d'Afrique. À part mama étoile wana pena na boya rangote. Voilà. Muto solisa mtaliboso ya DJ Konde. OK. Malgré le mois canaé, mais mon toit solo la ngam de bosso tanga na tsama kona les étoiles d'Afrique ezalaka DJ Konde. À l'époque, DJ Konde azalaka na groupe ya les étoiles d'Afrique. Chef de répétition. Mazape fondateur, tu parmi ba fondateur. Bien, les solos sont parmi les fondateurs. On a un bêta penza parce que non, on a historique, il y a groupe, non? Après ton intégré dans le groupe, mois 2, 3, 4 mois. Vous connaissez quand même histoire, il y a groupe dans statut. Oui, n'importe quoi histoire il y a groupe, mais tant que que non, les étoiles d'Afrique
Et ça, Maman Étoile. Maman Étoile, tant que non, ngande étoile, ngande les étoiles d'Afrique. Azaki est monté. Voilà. Azaki na batou, azaki na ba bonne solution. Azalaka na ba. À part DJ Konde, Fande, azaki na batou mswe belé belé, azaki na. Mais après, Maman Étoile, na groupe ezaki nande. Eh. Pour le bac, maman, il y a eu un bis pour. On a déplacé ma nini na Miguel. Montaza après ngai na groupe c'est Foulan droit chef du groupe. Tikanga pardon ko. Olukelanga rando na la. Ça non normal. Attends, on a tous pas mal les passer. Oui, tous le bien les passer mais bato msusu. Oh yo ye baka ba ni tous na bisoti. Ça non na l'aise hein bébé star. Fallait passer oh eluka ba problème après comment que moi na zempoli quoi. Oh, on te maman impolitesse c'est ça on attend. Oui. Ça yo la vérité par rapport à nous yebi là. Après Maman Étoile, ezaka bazaka chef afanda zaki wana DJ Konde pas zaki wana. Donc après Maman Étoile zaki chef afanda et DJ Konde. Ça na précision tous les kako. Après Maman Étoile ezaki chef afanda parce que mingi na onga na ebina ezaki na ndomo na ke soki Maman Étoile azate. Muto azaki na sima ezaki afandi. Ok, bien, devant Nabiso en athée. Vous savez combien d'étoiles les étoiles? Les étoiles d'Afrique, ils ont ça le 7 ans, le 30 novembre. Ok. Année où les étoiles sont ça là, année où on a ça là. Malgré qu'on a côté qui après bah moi. Ok, donc vous pouvez démarrer après moi oui, après qu'on ça là déjà 2 ou 3 films parce que na kuta on va déjà Maman Prophétesse. Bah là Sosola. Oui, bah ça il peut déjà fan de star mais tangu cameraman et son hollandais bazaka. Bah mela vidéo. Oui, bah mela vidéo et bungaki et sengaki to bandela. Tangu ba bandelinde ba monaki que espace moko bandoza la wana ndo senga mwana moko jouer. OK. Take mwana na jouaki mwana ya actrice moko. Voilà. Okoli vraiment Tokoli sumsano ya art dans les étoiles d'Afrique, n'est-ce pas? Vraiment. Vous tournez déjà combien de films? Yo mozana idée? Eh belé hein. Ah bon? Na sala fan de star. Na sala double choc on a zaki mona Fifi Miel hein. OK. Na sala Gabriel contre Fande. Na joua Ndokizoba. Ndokizoba. Oui, na joua bana mate ya Maman Gabriel Bolembo. OK. Na zaki mwana Malomboto. Na joua déjà Elikia na moto. Na joua Litomba Nini. Na joua ba à part bagag OK. À part bagag na joua de ba pièce belé alors. Pièce belé vraiment. À part les bisous ya groupe ya ba artère Alibanda pe. Soki na Miss Girl TV okuta pecado. OK. Na joué. OK pas Karmas TV pêche aquarium na joua. Pas président Carlos Massamba. Oui, pas président Carlos Massamba na joua. Pas Maman Mira, ça pèse dans le film moko de bien, est-ce que princesse si par rapport il y a ndenge au fréquenter batamanga la tête batamanga les lopé comme en pleurs wana ya koloba keno ba reconnaître la princesse modulaire ba yaya avant dans la kazenga acha ba ya douleur. Est-ce que des jours raisonnable pour ça mais film mon avec na ba chungu de toloba awa film angolaise ou participer non déjà? Pourquoi pas? Soki babi que non ça film moko na bangolais. Non c'est pas la macasse parce que quand la koto film à portugais na ko s'exprimer mieux que lingala. Pour lingala vraiment na zaka moi ba défaut à mike. OK. Poza langue na kole nango te soki otali ba théâtre kala au princesse sala au mona lingala na ngeza ya otengama. OK. Lelo na améliorer ko vanda na ba yaya. Pour raisonner un jour yo po okoma pe filmer na yo, tourner pe filmer na yo. Naza déjà na ba onga mona komaka. OK. Na opesa na ngai te ke nona lobelango awa parce que ça projet et bongaka likambu tango de abat ba monyango ba beti maboko ke lobeli yango ba boso esimbité malgré to zaka na rondimi simba. OK. Français ça comme ba film na le jour opportunité mon nana. Oui, ce qui peut na moment oyo ke non mutu monga lobi ke non princesse comment na yo boye betelanga ta histoire mo ke film oyo déjà comment na soutenir yo
tout ça lango on a pour un producteur déjà d'être batura ba Charlie Luboya ba producteur nous ba na poto grand pote babi bon babi donc ba producteur nous ba na poto ba to soutenir à théâtre Angola na minute évolution zo ki ne bina ya ba tuneti ba team Sonangol team Sonangol team Vita Sonangol donc pour soutenir après ça biso pe bien donc princesse hier bien ça ba fini non peut à danger a joué à la bien. Il y a eu banane en bengi sapo. Bah je vais na film na. Alors princesse, dès que toujours évolué, toujours dans les étoiles d'Afrique. Maman étoile azana bisoté. Il y a yo. Après sur ba mote belé si go zomi wa pina kisasa et puis amisalara malamu toujours mon ndenge évolution pour les okende. Ndé yo azate. Est-ce que le groupe ça marche? Pourquoi pas? Oh. Mais il arrivera pas maman zata déplacé à voyager bana ceux qui besoin bino bana encore bien éduqué voilà besoin d'importance c'était beau ça là-bas des autres quoi OK ceux qui déjà il y a mukolo azawana aza dur aza était que il y a mon responsable toi na facilité à cause de la très kitoko toujours na Moscou azana azu charge amara mwana nyonso afin de MK Chimadoda. OK. Salut mon préso. Va bien avec Chimadoda, celle contre tous, autorité morale. Bon. Oui. Ah. Son la douleur à Bayaya, pourquoi pas y a la celle contre tous? On est le bio hein. Ils ont même le chef non barando, y a ngale makambo na te. Afin de na benga kae afin de ming na loba pena afin de poza ndoi ya noko na nga. OK. Oui mwana suka ya ba mama biso ko mona afin de on a loba pena afin de MK Chimadoda autorité morale celle contre tous. Bien. Oui, il y a douleur au Tcharabayaya, ba jijango cause impolitesse ebi. Nazaka na professeur moko ya physiologie andolo ba na vie muto azalaka mutasilika pambate dans le vide ka boasiliki. So moto asiliki c'est que ça ne loko moko ça ne loko moko za bien te que bien te. OK. Oui. Ka bino mo boloba ke non ava moi mukia a respecter mukolo il faut respecter. OK. Parce que ndeti nga princesse boy na va na ngaka dans le vide yaya moko telemi wana na manquer respect ça que yaya na sala ne loko na botani na famille moko to za bien éduqué. Parce que na ba yaya na baba ki princesse azaki impoli eza pour basala eloko c'est que mo kasala ka introduction on a pesi développement to conclure saki introduction pour comprendre introduction et draguer oui vous arrêtez plus de déranger trop dans les étoiles pourquoi babi na vie soko za étoile ozaki miate on ne jamais na mona que non des joueurs ya Barcelone babunda. OK. Ezalaka Barcelone na Real Madrid. Songa na étoile mutu mo za na ténèbres linganga te. OK. So pa bi ke mo no nda zabwe pe na nga joueur so to tiki sonza mafungoli seka ke musika biso ba ya to zate. Nini yo moko siko a part obiso to yo kaka nini yo moko yo kaka. O baloba pona yo. Ebele. Comme kovanda mo pesa la kovandi bo mutu mo bengi e princesse zala preda na batu bobo no tanga komba mutu te pona fula mutu te mais ezana mutu msu avane ka babiki anga sepela mona taza poli so mutu atali filme na benga ete babenga ngate pona za princesse babenga ngate po princesse peut-être ayebi ko bina OK to princesse po za kitoko princesse ana miso bien non babenga ka princesse po ayebi que non so ba te place wana princesse a ko jouer parce qu'on a ba rôle nyonso oyo jouer rôle c'est santa pena les peno bomela ngonzo te za rôle ni rôle on a se santa ka bien se santa que na jouer faut pas sanga tristesse mais à part tristesse princesse tout le monde a ba film nyonso sala ozaka mwana mo buya vraiment te ba film ba mona ki okana rôle wana bien bana mo eza pour la bongo te parce que ton ba bio acteur ou actrice OK faut ba ko incarner au nyos ba bengi rôle OK pour to ba bi personnage na personnalité ça des choses différentes non différent oui princesse azana vie na comme actrice chroniqueuse et tout OK na kati ya princesse et ça na mutu moko to personnalité mo Jenny OK
comme on a Jenny Manuela bato ba yebi princesse bana mukie net kutso koti na groupe les étoiles d'Afrique ba BBC d'ici ka ba Beja Star ba Hermine Monka ba Gladys Bompa Connexion ba yebi princesse comme Manuela ba yebi pe Jenny ce qui princesse a joué na combo à Jenny parce que Jenny na les étoiles d'Afrique azali. Bon, merci. Ce qui Torobi na ba rôle wana nyo subande ko jouer ya bana moko ya bwebwebwe. On peut mo battre attention hein. Yo kanza ke princesse ndinga za kabungu c'est que Jenny pas za kabungu. Non. Vous allez bien jamais bon battre attention. Oui, non, jouer ça normal. C'est normal net ngai na sali des films on a joué jeune fille quoi la majorité va filmer za ka princesse mona net sotali litomba nini. Voilà. Princesse a joué comme mawa. Tant ya princesse ya kosekeza ki mukie na film atsiko visibilité zongi lisusu nonji yo monte siko ba douleur no ba ya ba lo ba yo cha bango par rapport ya ba rôle wana soso za place moko boye ba mon ke yeye obotola bango ba jona bango eza peut-être oche bango douleur ana suko botoli bango ba jona bango. Eza na bongo. Ba ya ba c'est peut-être pour na bongo princesse. Eza bongo te moto aloba ke princesse ya botole mbali akosi. La princesse azamu bulute waneza ba cher nanga te. OK. So na bi ke moto aza mutu même comme amitié na evitaka parce que na lingaka penza makambo swana te. OK. Naza monoko bien sûr naza o naza mene vita ka ba makambo swana surtout ba rando pour na lwanda mingi za rando Facebook Princesse soki cop mo boye monani nango ya libala utika théâtre. Naza muntu naza mwasi. OK. Malgré âge peut-être na rota âge nanga oyo. Surtout nos années elenge on a des opportunités ça non. Moins de 24 ans. OK. Nicolo il y a 17 ans mais naza moi ce qui est arrivé que mon ani balabi na lingi kopote pona o. Otika. Na je za moi passer. Est-ce que bayano belé babalite na kopo? Bayano belé babalite, bayano belé puis musu baboti pété. Te papa non li bon. Olanda qui vient na végétarien banini nazananu. Te eza pas na. Parce que c'est le nous allons sikoyo ti to ko ba 2035 ezakabu. Non, 2035 musika bon point. Na lobi kaka. Papa a âge omoni ko bala eza responsabilité makase. Eza ba msuso ba osa ba erreur lelo ba bengami TV. Oui, non, la vérité, il y a sa caméra. Les lobes sont bengami que non. Azan moi ça libala na sa buzo ba libanda peut-être bon condamné nante. Luko e ba histoire frère. OK. Eza mutum susu abala avant l'âge de boloba en français abali avant l'âge. Azwa temps ya diverté quoi. Voilà. Des alabimi na ba camarade qui quelque part apprécier moi image, asali moi ambiance, asali vite. Abali net na 20 ans 21 ans. A komi na 30 ans côté na ba camarade moko za que non bazana posa ko vivre. A komi na posa ko vivre. So pour l'éducation na te o mimama te princesse. Non, éducation eza problème te. Voilà. Balobi mutunyo stazaka na facilité ba influencer mabe. OK. Mais elo mususu foye ba ke toza batu. Toza batu. Surtout so kutena mubali oyo ke non alinga kana makamba ko bimate. Poneti princesse naza boye a parte. OK. Princesse alinga kana vi que non avke na ilia atako sokola nete na mona nga ka batunde ba otambola. Et ça moi bien. Et ça bien. Akena ye ko passer na bakandandu kasi so mutana pa mona na bano memo a place wana kasi on a biso ki mutu wana aza mutu moko te azaka mutu moko te ko sala ba sortir. OK. Eza moi passer o mona ba msusu aza na libala mais atali moi RR oyaza te na profiter. Bien princesse na zana ba moi mike na yo ka yipona yo na te sur ko permettre ngato sur lango. Tant ba bi ke awa biso. OK. Princesse azaka na problème ya sincérité te. OK. Donc on a problème ya vérité te quoi. Naza un problème te o ba ce que ça bongo na biso que ça bongo so eza bongo te na biso que non ba kosi. Princesse
Oui. C'est vrai que vous êtes lesbienne? Princesse aza lesbienne te. Princesse aza mwasi. Alingaka mibali. N'habite kazana mibali. Non, faut comprendre. Ouais. Alingaka mibali. Et c'est combien on peut na matoyo yo kakeba lobby que vous êtes lesbienne? C'est comment? John wazaka nani? Na mtobo sispa yo nae. So John also mumine zaka nani? Bien balobanga mutu te. OK. Batangelanga komba mutu te balobaka parce que mutu a créé même compte. Il faut mona que non na vie sokoza na succès to soki batu batie oka batu bandoluka ba combattre yo. OK. Kokota na ngana les étoiles d'Afrique to ko sala ko banda que to mukile comprendre que princesse na les étoiles d'Afrique on ça déjà succès. Voilà. Mutu moko a créé compte aluka mama étoile. Akomela ye que non mwana na yo aza boye. Aibe que non soki aluki mama étoile état que présidente du groupe Voilà. aza na facilité so mama étoile avandisi nga a déstabiliser nga. OK. Kwa yebi que non à part maman na nga botinga mama étoile aza lokola maman na nga. Place nyos mama étoile anota wana andota wana princesse. OK. Oui, mo ki ebele na Londres bebe que princesse mona mama étoile. Skotanga yebi que non wana maman na ye. Pona déstabiliser. Fona créer loko moko oza que non so ya yoki yango osilika. Mais c'est normal dans le monde ya art mibali babenga bomba PD basi babenga bomba lesbienne mais wana te ko sala que non. Mais vous avez déjà moi proposition là? C'est normal naza kitoko. Te vous avez déjà proposition muninga no moi si pena? Oui, déjà. Dans les étoiles d'Afrique. Ah, t'es les étoiles. Papa tika boye ko. On kelanga problème papa tika boye. Bon. Tout le monde a vérité. Dans les étoiles des awana, des bozaka wana, so epeno bui. Nga joua na bien par rapport à yo. Mais Fulan peut a joué un peu bien. Son a botangi la moi 5 personnes. Basto mibali. Bon tout ça bon. Tout chaba basi misat mibali. Soki na bina les étoiles d'Afrique na moment oyo ba simpena o tozo ke rep toza muke. OK. Ba nouvelle nem ba koti batasika ba koti mo ebele. Parce que pona lo ba ke muto eza mo passeport baza non expérience. Peut-être ba outi na ba passeport outi mais na les étoiles d'Afrique ba non atamuke. Bon on a effacé les étoiles chez Luanda. So to tina Luanda. Bato ngana mona rapela so koti a convaincre ngai sauter ba Bejambandila malgré ça nandaku ba mbote na la star. OK. Bejambandila a joué kitoko. OK. À parier na Luanda nani sambela ngai bolimbisa ba kombo ngozo. Na Luanda binazuluka vista. Bolimbisa nga ba kombo ezokima kana mongo. A joué tonalité, a joué très bien. À part hier, so tient derrière le groupe Nabiso ni so na mona pena so razo jouer en couleur Poitiers. En couleur Poitiers. Oui. En couleur Poitiers so kazo jouer pas jouera très bien Carnaval ni bien. Ah bon? Ba o pe batika liso na bosani kombo to tak bo comprendre na za mutu Et alors on a qui me ma bête. Oui, va comprendre dans sa mutu. Tu venais de dire que ma émission bando sala et tout. Que penses-tu pour na makamuna yo ya état que chroniqueuse ou arrêtant nango? Non. Na moment na ko bani si le temps avant dit na zaki vraiment na chaîne à fixe mais na moment moi place ba yambi ngalelo. L'aime sous après lobby kuna ngane no yamba mutu. Ah bon? Moi les place ya vandi. Éviter nga mta vanda. Mikolo ya contrat. Asinyanga kaka wani na misa police so on a PV. Mikolo ya Miss Girl TV ko luka na place musute. Voilà. So da pour so mona pena l'héros princesse a pesaka. On a ba gag, na ba film. On a des chroniques, c'est tellement simili sango na Miss Girl TV. Miss Girl TV, ne bon mon amaramunion soya bien, vraiment tous en princesse Awa. Toujours que nabiso déjà vers la fin par la TV Zangonga. Et ça plaisir nabiso oyambayo poto solano pe moi moké. Na ina tunoka moi quelques questions ya suka poto chité nabiso. On a laisse. Vrai ou faux que princesse Namboka Oyo ya Angola iska pasala arnaye
déjà abeta tourna ishikwanza poazolo mogo et puis na nega ya art droit kisi papa kindoki mukine mneza tinyo soda kindoki so la mutu mo abeso no zwaka oyo sala na ngelo kote eza la kindoki princesse wa comment oza princesse ouais eza boulot OK répétition quand rebelle attends les étoiles les ont répété tes princesse a répété mon anda ate pena ki tala azui téléphone a posé OK c'est ka princesse o se kalwa ki zengi ke silika kangi pena kanda mawa ma emi soupe bele bi mi panga kotanza makasi OK princesse mon émission est dans kitoko to sololi bien comprendre to sisi na biso oza ngo kotonga te ezala masomo buka entre biso yo nani boyoka na te poani ngala nani o papa za clarté o neti nga asulo bina nga keno na tanga komba mutu no tanga mais malheureusement princesse za l'ennemi te o monique ye moko za ka l'ennemi ya princesse nga na yebi yote yo ndo yebi ngai yo na Soraya boloba na te Soraya yete pardon solo bi Soraya okosi très cher internaute donc ezali plaisir na biso tala peka de mona princesse Soraya kitoko ba pire coup ya sur voilà ce que vous portez conseil pas artiste et comédien en général na Luanda na arna biso nengezo kendele okobaksa nini malgré mwana muke pa beta mbunda bakolo babini oyo zo mona ezalo kwa ndeti moi genre ya bien te alors on loba pona barter ya Luanda premièrement botala peut-être mulai nanga te âge nanga pété botala peut-être connaissance au moins mukie naza nango parce que naza pe mutu na 18 ans on va na bande de l'école na tanga biso barter ya Luanda eloko liboso na loba to lingani te voilà moni soto ngoli kaka keto o babengi zuwa to tambola kitoko toza bien parce que ce qui ngano to sa musala moko to lingani to tambusa mo bien to longola keto to lingana to longola pe ba esprit qui gratitude quoi voilà mutasele o mo bola mo atapesio desh kwanza obiso benga na ngola asungi yo parce que mutu nyos to sa facilité wana ya obimisa 5 on na poche na pesa yo OK eza facilité alors so da mutatela ki ata mega ata 1 giga ya pamba c'est qu'il faut kumisa pour bamsuba sali yango te voilà oui tozala na sine reconnaissance parce que babi ingratitude est condamnable oui to lingana bon moko même so to kona bon moko ezo équipé te artère ya les étoiles d'Afrique nouvelle vague wapi to babi que non artère ya Angola voilà so to komina union wana monde ba union fait la force voilà au moins na kelem suto le quand même ba te belé na kini ba osala ba siksa ba makasi Poni so ya sali film abengi oyo ba tima boko ba jouer pas emati pourquoi pas biso pe na Angola en Angola to na ba artère rebelle voilà tous en ba talent mais so to bimate to ki to zo peut-être succès pour ngai soki na moni ke Miss Gala jouer bien fona télé libaya na moni groupe mo we bengi princesse na moni ke so princesse kona tala mingi na YouTube a fula mozo succès otika biso reza bongote onga na biso ki princesse lelo mati eza lokuma les étoiles d'Afrique tant ba mwana na uti wapi mwana na étoile a uti na les étoiles d'Afrique lokuma eza pe yo mutoza collègue ya princesse obeta tolo ba ke moni mwana na to joane groupe moko voilà sko yo lingi bongote batata ba mama bandeko na nganyo so ya artiste je pense que boyoki conseil pas princesse bébé star douleur ya bayaya tous en abomoko to lingana vraiment en tout cas merci na batu nyonso oda bana ba unité malgré mon nango ya art esenga ramo batindika chakal ba guerre d'esprit on a pu ça rapper bien tala bozake belé olanda biso to comme na biso na suka to comme na biso déjà kochité na princesse na ngé to cette émission oyo telema pour ça biso pe bien au télémé rapidement na profiter na pisa mbote monde so to telemi to ça comme mwana ya debout na kasi ngotela nzem na bina te malheureusement bana tikelo kutunde type plateau boye o samolo mo boye pesa ba tout bien voilà sima ouais merci princesse moi quelques dédicaces ta émission za na ngitoko nazaki na papier bolimbisa comment mususu
Au moins natangi comment mutusu natangi ete sala moi bien te. Bambote na ngai belé na papa honoré Mwanza passeport rouge nzeta Moïse papa moko azaka très kitoko babi princesse azawana. Yo mo webi kande za kolobela mingi te po epesa zuwa. To bosani pete mingi miso babi na sonangol teams vita sonangol. So babi na sonangol azaka pe ye moko te Thierry Malio triple action azawana pe to bosani pete trésor kia ko 1000 giga bambote na yo ebele mingi pe to kena muto sala ba maquillage abongisa elongi ya princesse Plamedi mavinga bambote na yo ebele la petite azawa kande zalaka lollipop les kunge autrement dit Naomi Lama ba sointe baloba ni kuna putain quoi bambote na yo ebele ewuti ya bébé star to bosani pete innocent mafuta moto pamba epena denga ngo génial innocent mafuta moto pamba bambote na yo ebele base à princesse les amis des bébés stars nous sommes bien mambote boze belé son bina tanga et puis ça passe na bo sanité maman aboti princesse malgré la tanga ke mutali boso te yaza mutema maman Timba Luindula maman aboti princesse ba joyeux anniversaire na yepe pas ko sambula lobi joyeux anniversaire maman to bo sanité Charlie Luboya grand prêtre Charlie Luboya na bwaka mutu pamba te webi ah bon nga pena sona bwaki yo seke osolaka bien ah bon babiso ko sola likolo déjà ya yo peza likolo ya solo soko sola na se neti so pena to beta masola ba prêtre Charlie Luboya za grand prêtre oui parce que on a bi que nga princesse du trône de l'ère bayaya sona bwaki yo tant que grand prêtre pona ngola ba boss ba komo ko sabato OK otambusi batu mama kolongulo otambusi batu na poussière na suko pesa nga 1000 kwanza ezelo hotel voilà Charlie Luboya bambote na ebele papa Mir d'apet au bosanité navigateur bambote ebele et boza tellement ebele bambote na bato neso balinga princesse du trône ya binole ki azawa ka soutenir na bosa bete muto ala sa princesse eza mutu mobo Janine Silo motema Jérôme eza mutu mobo ebisenga soki princesse abwa kinga ite en tout cas toyokana te ezabelanga mutu nini na bosani Elizabeth Timba Kolua mama mokonzi wala ndoyi po princesse pe na kombo billet kombo na ezaka pene Lisa ouais princesse na billet aza Lisa soko bi Elizabeth makulumbi bamboto na ebele mama Eli ya princesse yango yo bien merci très cher internaute. Vraiment, la pesi batinyo so balinga ngambote meilleur coiffeur Adolphe Madouma hein so bomonike la ménage ba coin zo zo pena direction na ndenge zalara eza Adolphe Madouma merci pour la coiffure parce que jolie nangela ebisenga manu soki yango esimbi yo boteni nga rigerte na linga linette na bandinde style kasiko so bo sepe nango pour pas ba commentaire que ça nango pe bien so bo linga ngo te nazong se kara wana état adorateur le porte-parole de Jésus merci na Chancel Vangu azaki pena biso awa merci aussi à Soraya Boss bato belé botunene nga Soraya Boss akenda wapi donc azonga déjà pour azongela ba boulot na ye abandola ndela mama ba mike quoi yepe ba faire elege belé merci à Juliana Magiga Gigiston charge et Juliana Magiga merci à mon grand frère Edo Omokoko et mon grand frère Intouchable Edo mon Zamba botikala bien awande bokuta maramutu na pesi sombote na patel kamunde de 3 fois carré bango bazaka pemene mona skito leader Patrick Polo sponsor ezaka Mireille Polo na Joseph Polo so basangani nde quelque part wana bokutana na monsieur le docteur Patrick Petit le savant noir docteur Marcelo Sadi le savant noir salut au drapeau Alex Fumusi bandera hymne national merci Totikali toujours connecté na Misgel télévision Trésor Baseke directeur de Baseke ciao